Wana na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi. Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavole na ye en destination ya Bunya. Bavole yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. sur le journal le peuple info lingala nebi ki bozala kebeli boso poste téléviseur na bino on kolanda journal na bino fongola masolo na primature pour considérer bino que gouvernement Athéna qui mercredi 3 juin 2026 na cité à Union africaine na Bokambami ya premier ministre aujourd'hui te soumis no et pas wapi ba examinaki pe ba adoptaki ba projet ya test locaux la projet ya loi ou esa kolobela autorisation ya état du siège pe projet de loi et habitation du gouvernement to poursuivre journal na biso l'Assemblée nationale pour nous signaler que séance plénière il y a mercredi 3 juin 2026 dans l'Assemblée nationale et Zala qui vont présider l'honorable Aimé Bourgier Paiwapi honorable député ba examiner qui des propositions il y a loi pour un reportage héritier. Séance plénière, il y a mercredi 3 juin 2026, Ezala qui présidait la présidente de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Boji Sangara, entouré de membres et bureau, et Ezala qui consacrait un examen, il y a deux importantes propositions, il y a loi, Oyo Ezali Kolobela, lutte contre la drépanocytose, paie babo à loyer non professionnel. Ba député nationaux ba examina qui n'a nous rapport ya commission socio-culturelle Oyo Ezali Kolobela, proposition il y a loi pour na mesure il y a lutte contre la drépanocytose dans la République démocratique du Congo, économie ya texte Ezala qui présenté et pas il y a présidente ya commission honorable Dorothée Madia avant lecture il y a rapport et pas il y a rapporteur Léonard Motangalima. Proposition ya loi Oyo ezali ko viser ko renforcer dispositif national ya prévention pe ya prise en charge ya maladie génétique Oyo ba amendement ezala ki apporter et ki mingi accent na prévention pe dépistage précoce accès na ba soins ya santé pe na promotion ya recherche scientifique. Texte ezali ko prévoir intégration et lutte contre la drépanocytose dans la politique publique et la santé, gratuité et dépistage d'une âge à 18 ans, et installation et laboratoire et dépistage à travers le pays. Nasuka ba débat plénière a adopté qui ba conclusion et rapport et commission socio-culturelle sous réserve il y a quelques amendements. Ba député bazana délai il y a 48 heures pour na ko transmettre ba proposition na bango et pas il y a commission compétente plénière à se pencher qui Nasuka n'examen il y a proposition il y a loi Oyo ezali ko modifier pe ko compléter loi relative na bo à loyer non professionnel rapport il y a commission aménagement du territoire atu intique ezala qui présenté et il y a présidente Nyango député national Caroline Bemba avant exposé détaillé na texte pas il y a questeur il y a assemblée nationale Chimène Poli sur 49 articles Oyo ezala qui na loi. Il y a le 31 décembre 2015-20, Yango ezala qui modifié. Parmi les principales innovations, tout le monde obligation à fixer et à foutre loyer na franc congolais. Instauration, il y a permis, il y a bail. Création, il y a registre national, il y a beau. Puis de sous encadrement, il y a modalité, il y a réajustement, il y a loyer. Ezalaki soumise na vote bosimba ke article ya proposition ya loi oyo ezalaki adopté na large majorité sur 345 députés ou ba participa ki na scrutin 343 a voté pour pe député monko a voté contre oui abstention ezalaki te na suka vote président ya assemblée nationale honorable Aimé Boji Sangara akumisaki mosala oyo esalemi na représentation nationale en faveur ya amélioration ya cadre juridique oyo ezali régir la relation entre bailleurs et locataires. Texte oyo indimami pe etindami na Sénat pour la lecture yami balé conformément à la procédure législative en vigueur. Pour la misala ya proposition ya loi oyo ezali kolobela drépanocytose yango ekokoba na niveau ya commission compétente pour l'examen final na yango et pas ya plénière.
Toujours dans l'Assemblée nationale, la commission de défense, sécurité et environnement va auditionner qui ministre et ici pour l'état projet nucléaire une fois de plus. Commission défense et sécurité ya Assemblée nationale dirigée na député national Ribens Mikindo pe commission environnement tourisme ressources naturelles et développement durable chapeauté et pa ya député national Adrien Bokele ba auditionnaki mokolo ya mardi 2 juin 2026 ministre et enseignement supérieur puis universitaire aussi na mokuse pona oyo etali projet ya loi oyo ezali kolobela utilisation sûre pe sécurisée pe pacifique ya ba rayonnement ionisant pe lisusu ya ba application nucléaire na République démocratique du Congo. Na souka séance, ministre a présenté qui la principale innovation y a texte stratégique oyo ezali destiné pour na moderniser cadre juridique national applicable à l'activité nucléaire et radiologique élaboré na appui à agence internationale y a énergie atomique. Projet Oyo ezali ko viser mingi ko renforcer sécurité et sécurité nucléaire, ko protéger la population et environnement contre les effets de rayonnement ionisant et ko garantir respect à engagement internationaux ya RDC na matière ya non prolifération nucléaire à travers réforme Oyo gouvernement azali ko sepela ko doter mboka na cadre moko juridique moderne et conforme aux standards internationaux pour na ko tombola utilisation exclusivement pacifique sur sécuriser la technologie nucléaire dans le service et développement national. Parti politique Union congolaise clôtura qui bon au séminaire idéologique na cadre ya école du parti samedi 30 mai na salle Véronica na commune ya Selembao na présence ya présidence nationale Daniel Mukoko Samba effectivement bien pe pour bazeka na frontière Fulingala. Parti politique Union congolaise Ikona Mukuse ba organisaki na mois ya mai 2026 séminaire idéologique pe politique na cadre ya école ya parti na siège na bango na commune ya Kasavubu. Boye clôture et salimaki pour na séminaire oyo mokolo ya samedi 30 mai 2026 bo simbake ba militant pe ba militant ba yaki ebele ba tondisaki salle Véronica na Kinshasa Selembao na quartier Cité Verte kuna boye le 30 mai 2026 nde ezalaki journée ya clôture ba cadre ba militant et longo na ba organe nyonso ya parti ba se mobiliser ki ebele pour na ko célébrer clôture officielle ya séminaire idéologique pe politique na cadre ya école du parti. Événement oyo etalisaki présence physique oyo ezelamaki ya camarade président national professeur Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre pe ministre économie nationale. Au total 250 cadres ba militants pe ya Union congolaise bango balandaki formation oyo durant 4 jours. Ezalaki bongo formalité kaka ya pambate ka session oyo et permettre bango ya koyeba idéologie ya Union congolaise ba valeur fondamentale doctrine ya institution politique nyonso oyo ezwami kuna boye pona kosala évaluation politique pe publique pe implantation ya Union congolaise bisika nyonso na République démocratique du Congo. Objectif ezali bongo clair koyeba na kosala élite militante pe disciplinée bazala capable ya ko défendre vision ya parti na bango liboso ya ba défi nyonso. Na maloba na ye pona clôture camarade président national Daniel Mukoko Samba akumisaki ba animateur nyonso ya école du parti pona qualité ya formation oyo epesameli na ba apprenant nyonso pe akumisaki na ba apprenant pona ndenge ba disposaki ngonga na bango baye bana kozwa mate ya oyo epesamelaki bango enfin ke baye bana ko vulgariser vision ya parti tango nyonso moment ezelamaki pona journée ezalaki bongo remise officielle ba brevet ya participation boye ba betaki maboko assistance atondisamaki ne sengo makasi pona ndenge bazwaki na maboko ya camarade Daniel Mukoko Samba oyo azali président national ba attestation na bango to pe ba brevet. Les deux maladies qu'il faut chasser loin. Parce que vous ne pouvez pas être un parti qui prône l'union de tous les peuples. Cette union, c'est ce qui fera que quand nous sommes adressés, des confimoko, et non pas des camps. Quand il y a de grands enjeux pour le pays, nous devons être unis ensemble pour réfléchir. Donc voilà le sens. Si quelqu'un vous demande l'union congolaise, voilà la réponse qu'il faut leur donner.
bapesaki bango lisusu bakit lokola ba document de base ya parti bapesaki bango ba statut ba règlement d'ordre intérieur nyonso wana ezali kotalisa pe bapesaki ba module ya formation politique nyonso ezalaki distribué bosimbake oyo ekozala lokola boussole doctrinale na bango po na ndenge bakozala efficace na terrain. Cérémonie oyo emarkaki bongo suka ya formation oyo epesamelaki bango boye désormais bazali armé moralement po pe conscience na bango etiami na ndenge ya makasi po na kosala mosala ya parti na terrain. Ba cadre oyo bazali formé bazali kozongela désormais ba base na bango na fondement moko solide pe na ba outil moko efficace ya conquête po na bataille politique oyo ezali koya. Parti politique Alliance des Congolais Progressifs bafetaki bongo 4e anniversaire na ye week-end eleki honorable Maotweni a participé ki na milulu elongo na base na ye ya commune ya Selemba obolanda reportage Christian Kengebi. Bayaki ebele bana commune ya Selembao base ya honorable Maotweni oyo azali au cadre ya Alliance de Congolais Progressistes ACP na Mokuse bosimbake ezalaki na cadre ya milulu ya 4e anniversaire ya parti politique ACP ya autorité morale Jean-Tini Ngobila Mbaka le sénateur bosimba pe boyebake mobange na carnaval oyo ebandaki na commune ya Selembao etuluku ya batu fanfare ezali kobeta loyembo pe mabina ezalaki pona kotalisa esengo na bango pe attachement na bango epai ya honorable Maotweni dit le responsable Papa Selembao. Bosimba pe boyebake carnaval oyo objectif na yango ezalaki ko accompagner Elina bango honorable Maotweni tina cathédrale Notre-Dame du Congo epai wapi mes ezalaki organisé na cadre ya 4e anniversaire ya parti politique babengi ACP ya autorité morale sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka nyonso elekaki vraiment kitoko ndenge kaka bino moko Bosimbake 4e anniversaire oyo ezali fêté na thème progrès partagé, la voie du renouveau pour un Congo uni, fort et prospère. Nyonso elekaki vraiment kitoko na sima ya cathédrale Notre-Dame du Congo carnaval et kobaki bisika na bisika et pai wapi base ya honorable Maotweni batambusaki e bisika na bisika ndenge kaka bozali komona esengo ezalaki vraiment makasi na rythme ya fanfare loyembo pe mabina. Bwenyo sona ezali kotalisa démonstration de force ya honorable Maotweni dit les responsables Papa Selembao et pai wapi Alliance de Congolais Progressistes ACP na Mokuse et kange commune ya Selembao pe opération pas une parcelle sans ACP ezali kokoba se kokoba ba adhésion massive ezali ko continuer bana commune ya Selembao baponi na bango ACP ya autorité morale Jean-Tini Ngobila Mbaka bilembo na yango ezali komona na 4e anniversaire ya ACP ezalaki réussite moko total surtout que bana commune ya Selembao na bokambemi ya honorable Maotweni dit les responsables bendele ya ACP ezali kopepa se kopepa bana nyonso ya Selembao baponi na bango ACP eloko ya kosamba ezali te bilembo ezali komonana. Na couloir effet des sociétés bosengeli kosimba ke elongo mwasi moko na commune ya Ntele a suipe akati muninga na ye mosapi hôpital capitaine Kamango asaki bongo maboko kuna nataku nyango te ezalaki na bitumba ngai nayaki nazwa mbongo nazopela nazala ezemi nayaki nazwa mbongo epa mobali na ngai nayebisi mobali na ngai apesanga mbongo yebisa mwasi na ngai apesa yo nde nabi mwasi pesanga mbongo abi soko osangani na ya kobeta mwasi anakangi ngai bandobeta ngai asunga mini nde ngai mpe nasui ye mini biso toswani bamini osui ye mini obien okati ye mosapi nasui ye mini eske oyebi ke mosapi na ekatani ngai mpe nasui ye oyebi ke mosapi na ekatani nayebi te tozalaki na bitumba naza na posa mosapi akati moninga wana abimisango eteni wana etola abimisango po baketonga moninga bazolonga kuna na bibwa bazwi bakuluna soki yasingainga bazwa kosala opération koto bosenga na biso eza keno ndenge bakangi mwasi bakangi na ye mobali
oyo bayaki na bango toza na posa keno avant ya koloba makambo nyonso toza na lezo tomona bakuluna wana awa toza na commune ya se na susi ati nini nazoza sangamaba mpe na mosala capitaine sera azosala na bato na ye alemba te akoba kaka na yango lakisa mosapi yango yo lakisa mosapi yo akati yango ekatani pena ata funi yango tomoni elenge mwasi atekaka mapa atekaka soka nde mwasi mosusu atambolaka na bakuluna plus de 20 personnes ye mwasi oyo po awela mbongo namona mwasi wana akati ye mosapi na minu akati ye mosapi na minu baimage bozomona na televizio akati ye mosapi na minu akamati atafuni mosapi wana atafuni yango leta atafuni yango bon trop tard ta baye kobenga police tokeki surveille totiere maboko tozosambisa ye pourvu ke lobi totransfere na qui des droits pourvu ke officier ministère public asala mosala na ye azongisa mpe mwasi oyo bakati mosapi na bato wana ye. Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse ezongisi deja bavol na ye ya Kinshasa Bunia Mola. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi ezongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. La couleur éducation, vous savez qu'aussi que ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba, ya section maternelle basala qui visite na batelier na bango ya complexe Mama Pemba. Ya complexe scolaire Mama Pemba de école ya fondation Nerombungu bazalaki na visite weekend eleki bakendaki kotala ba atelier ya complexe scolaire Mama Pemba oyo ezwami na komini ya Kisenso aywapi formation pratique epesamaka pona bana ya complexe scolaire Mama Pemba MPD pe ba école mususu ya nzinga pe ba commune mususu ba yaka wana pona koyekola bana ya maternelle bazalaki encadré kaka na encadré na bango ndenge bino moko bozali komona balekaki na atelier ya coupe couture batalaki ndenge nini mosala ezali kosalema to pe pratique balekaki pe na ya informatique atelier ya électricité pe ya mécanique kuna bazwaki ba explication ya ndenge na ndenge epai ya ba encadré na bango oyo pe bazangaki te ko poser bango quelques questions pona kotala eloko nini bango ba comprendre na passage na bango na atelier ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu. Machine. Comment on les appelle? Comment on les appelle? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Bon simba pe boye bake passage ya ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba de kuna na atelier ezalaki vraiment eloko moko ya malonga pamba te e bakisi bango quelque chose na mituna bango nyonso baza na complexe scolaire Mama Pemba kasi na niveau ya maternelle déjà ba encadrer bazali kozwa idée ya kolakisa bango ndenge nini ba eneto ba yana bango basalaka pratique kaka na ba atelier oyo complexe scolaire Mama Pemba azana yango ba atelier ya kafu pe ya qualité basukaki wana te bakendaki pe lisusu na complexe scolaire Mama Pemba 1 na avenue Bantandu numéro 44 et pas wapi
bayaki kotala ndenge nini enseignement pe ezali kopesama bavisitaki bâtiment po te toyebisa bino ke complexe scolaire Mama Pemba 1 yango nde eboti complexe scolaire Mama Pemba 2 ezalaki eloko moko ya litomba baeleve ya maternelle baya kovisite yango mpona koyeba ke bango nyonso bazali kaka ensemble elekaki vraiment kitoko formation ya qualité nde ya qualité ezali kopesama na complexe scolaire Mama Pemba 1 PD complexe scolaire Mama Pemba 2 ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la Paix na commune ya Kisenso epai wapi na niveau ya maternelle déjà ndenge bozali komona bana bazali kozwa formation de formation ya qualité supérieure. Cadre spécial P à classe pour notre organisation, il y a différentes cérémonies na bino et Zali Bongo, le précieux hôtel Oulala. Kinshasa, ah oui, bonta le loko engengisi tsangu yango yo. Le précieux hôtel, bon mais ça l'a désormais na combo, les cadres OLD, le précieux hôtel, cadre paradisiaque, netika kesika banjelu bakitaka. Kitoko nenenge, bakisa lumière pe beauté, hein? Et moko kutu, okoko confondre nango, na beauté pe sointeté maison blanche des États-Unis de Gazaka. Pour bolanga loyo wapi pardon, zoa salle de fête, pour na ba mariage de rêve, religieux to coutumier, ah ouais zo makambu ya libre maté kofelete, avec le précieux hôtel, histoire ndeti kalaka, au salisi mariage awa, batu bakanisi osali yango na Champs-Élysées, nzoka kaka na Kinshasa wa, décoration salle et kuma na ndenge ya defate, et salle makaselo ngula bino, nyonso awa classe de classe, bakisa noblesse, climatisation na kati, bondi belanga Canada ekosa, kurekendaka te, mobange na groupe eza na poète, oh olingo salisa anniversaire ya très bonne qualité, tope cérémonie moko, bolinge tikala inoubliable, conférence to réunion, cadre idéal yango yo, le précieux hôtel, joie ma chauffandise, ba couvert, ba verre na ba assiette mo kwake, jeu de lumière, ba kisandoule, konono na konono. Bokanisi esili awa siko bozozo ba chambre matela mosuni nyekese neti douceur ya mpose jacuzzi de pointe pour na ba marié boza na droit nango après cérémonie même pour na bino bana mikili bokoki kozo ba séjour awa différence de poto ezate ba chambre moderne ezala libanda na ba couloir neti sika ba bongiseli président Fatia Leka restaurant mokwake bakisa louvre pour la collection ba meilleur moment entre amis car surtout dans le pression hôtel Zawabie Yoka boulevard Lumumba arrêt ya Batwa entre Petro Congo kaka ne bandeluana au commune panneau lumineux bien mentionné le pression hôtel avenue Mobutu numéro 3 Komila Masina Oza Mobimbadi. Ah, le précieux hôtel, l'XP ne kakaboete, confort makasi boye. Bon l'embeseke, nyonso kaka pona ko sepelisa ba Congolais. Vous êtes le meilleur. On n'aime pas les pays comme ça. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakai. Ma ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbimbi, ayo sukana mbimbi. Protivap, pour bébé. Merci pour la confiance, paix, fidélité, na balanzignon Merci pour la confiance, paix, fidélité. Il y a balanzignon sur le journal La Peuple pour le Peuple, le journal de Komina Souka. Ceux qui vous savez là qui n'a yango pesa merci. Na Francis Kanza Azala ki bongo, na sima caméra paix montage, le journal La Peuple pour le Peuple zaka supervisé par Naïmo héritier, ma petite bout de madame. Au revoir.
Ezando toté, ezando réalité. CAA, Compagnie africaine d'aviation, Fumu. Pas de temps mort, Namasolo Yamapata. Rafale toujours, Botu Nangani Nye, number 1 Yamapata. CAA, Azongisi Bavol Naye na Bunya. Déjà, le 20 avril, Oyo, Bosepela, Kinshasa Bunya, 3 fois par semaine. Veut dire lundi, mercredi, et samedi. Bavol Oyo, et Kozala effectué na Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino.